bandeko balandi mbote na bino bipai nyonso tu bezwami na banza ete bokomona penza attitude na ngai ezali penza attitude ya mawa po ete boyebi bino nyonso tu ndenge kotambola penza pe information Cécile kobima que papa na biso Martin Ekanda wapi pa ezali bongo président pe fondateur ya institut Izipa institut oyo ezalaka bongo mpona kopesa formation na bilenge to pe na bato nyonso na etali bongo informatique kasi na boyende koyoka lisango to pe koyoka sango ndenge tolobaka ke moto soki akufi ezalaka penza eloko oyo kende koyoka sango est-ce que ezali penza ya solo to te et puis bainformation nde boko ekotambola na bareseau sociaux biso penza na correcteur news tv nde toyebisaka bino ezalaka penza correction ya banews donc news lokola ebimi toyebi tokotika kimia te tosala mosala malamu mpona bandeko oyo bainternet to balingaka kolanda biso balingaka kolanda nga rachula caramel na boyende na kiti na elongo na bandeko na ngai bajournaliste na kiti na Diane Walengo la suprême na kiti na Jocelyne Moussao na bango nde na kiti na bango wapi pa toyeko penza na commune ya Ngaliema na quartier Montfleury toyebi bongo kotala penza lolenge bandeko na biso bazali na pasi na mawa bayi Izipa bayi famille ya papa na biso ba penza na mawa toyebi to ya penza na kati ya avenue to pe na kati pe ya lopango po totala lolenge nini matanga ekolikama kasi ezali pasi pe mawa tokota nano sima nde tokutana na sima. Well done.